abimeli quoi. On dirait moi catcheuse mon na ring. Parce que par rapport à yanga voilà, et puis il y a un style. Déjà il y a des gens qui ont piercing, il y a un vrai donc toi il y a un naza. Donc je là tu as beaucoup d'années na blongo la boucle d'oreille non, il y a un mais c'est bon quand même. OK, merci. Et bongo DJ Bash azali mutoko seplana epe soki approché au Nanzela ou Non, je n'ai pas apprécié. pour nini? Bon, déjà, na taille aussi. Aza vraiment bajar à taille na lingakati. Ouais, d'accord. Merci. Merci. To yaboué. Kombo na yo na âge? Merci Popi, 35 ans. Et puis ballon na yo e au pasuliango. Pour nini? Ballon nango na pasoli yango non liboso. Kotala nanu morphologie na ye. Donc a reflété par rapport à l'image. Ndenge nga na linga donc ma façon. Na ba critère na ye vraiment donc et correspondre à na ba qualité na nga on a lingela souvent. Donc c'est un peu ça quoi. OK, merci. Et bon oui, Azabaguno? Non, déjà, na ba critère aussi, non. Déjà, taille naïe, moi, j'apprécie pas. Bah, garçon, taille boyé, azanto to mike mukuse. Non, j'apprécie pas. Bon, les goûts, hein. Ouais. En tout cas, merci, bon courage. Merci. Merci. Toya Awa, comment on a âge? Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Merci. Au passe le ballon à pour Anini. Parce que tout d'abord, moi, j'aime les fesses. Hein. Moi, j'aime les fesses, là. Et ça n'a pas matché. OK, merci. Enoch, Bagunayo? Non. Pourquoi pas? Non, juste un dingue azaleli, aza bagunangate. Andini. Bon, il n'est pas mal, mais aza genre mi balonga na appréciakate. Bon, taille aussi, parce que ngamo konaza mo poussé, na koko linga mobali moko te toza na eba presque en fait, non. Okay. Merci. Toya na suka awa. Kombo na yo na âge? Hans, 29 ans. OK, Hans, au pasuli ballon na pour na Rachel pour na nini? Je n'ai pas apprécié morphologie et c'est pas le singaté. Et ba critère on a l'ingaraso monimo sin faboy. A dégager en côté, mais quand même na apprécié politesse et langage naï. OK. Et bongo Hans, ce qu'a approché yo, oui ou non? Pour nini? Taille aussi, nzoto mikie et tout. Donc OK, c'est bon. OK, merci. To zonga awa boye. To zonga. OK. To solana garçon oyo a auto passe la ballon comme ça to kende et pas garçon na na ballon hein. To kozo a kombo na yo na âge? Sheila, 32 ans. Sheila, au passe le ballon na yo na moi retard. Pourquoi? Bah déjà pour ne pas aller plus loin à lobby, alinga mibali ba va piercing te déjà na boucle d'oreille. Donc ça va pas matcher. OK. Azala ba personne ninga lobby mais ceux qui te l'ont li makamunyo surtout wana peut-être azali baguna yo azaba. OK. OK. Ka so l'ongli personne. Mais sinon pas. Ouais, sinon pas c'est bon. OK. Merci. Merci. OK, to kende awana si tikali na ballon moko. To koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na nga chité, âge na nga 33 ans. OK. Bon, siko chite azali na ballon na ye awa, est-ce que ezali na mutuna moko olingi otuna ye avant to déterminer ce qui eza matché? OK. N'engage juste na tuna pourquoi atikali na ballon parce qu'il y a d'autres pas soli, y atikali nango pourquoi? Merci, c'est une bonne question. Déjà na koloba longoni na mama botayo. Vraiment ba coup de chapeau belé pour azo ki tanya ko dike yo. Je suis sérieux. Azo ki tanya ko dike yo. Tango kota esprit na nga penza accueillir esprit na. On a tellement posé na nzoto te. On a posé un esprit. On vivra très calme. On loura maramboté. Te voir comme ça, tu es d'abord amoureuse, tu es très poli. Au soki lelo mobali azu atu na ndaku na oza mama bana. To talaka qualité mosika na physique te.
faut que la qualité moi si pe na miso bat ba mona te eza miso nga na monelio no baki et puis que nga eza te puis que nga na boka kiango pona baki na tobola te na pasola te o mériter aux honneurs oyo na mama bota aux honneurs tu es très calme nga na sepeli nga penza na sepeli Wow. Wow. Ezokende bien. Namoni to mema masolo yo boye. Yaka landa biso. Ezokende penza très kitoko. Toya nango awa. Donc, bon, nekara na tuna kiepe. Est-ce que ezali na question moko olingi o tunaye avant to déterminer ce qui ezali match? Question à poser c'est que na ibakaka soki abala to abota déjà. Question na yango. Na balate, na bota pété. Merci. Monsieur César? Non, c'est bon. Vous allez me mususu? Na tuna région na ezanini, école na ezanini. Naza côté Équateur, Mungala, Okay. et puis naza côté Congo central. Ça me va, merci, ça me va. Bien. Ok, ngana tikala ina mutuna moko. Donc, boza susu na ba question te. Pona sikoyo. Ouais, c'est bon. Pour la Ok. psycho, c'est bon. Ok. Nako tuna chite. Oui. Pona Rachel. Oui ou non? Oui. Ok, merci. Rachel, pona chite. Oui ou non? Non. Non? Ok, Rachel, tokoza ba raison na yo pourquoi olobi non? Bon, bah raison, ils a vraiment ébélité, mais raison, ils a juste parce que ndenge na monelinga na ça va pas marcher. Ouais. Na ndenge nini? Bon, juste hasard, ndenge ngai na pensaka te que futur peut-être mobali on a kozalani azalila. Ok, chite, oza na réponse nini okoki kozongisela Rachel? Merci beaucoup. Moi, je trouve que Azan occupé, na bossé na poser question na vana na loba oui. Azan occupé. Vous êtes occupé? Non, je ne suis pas occupée. Nazo occupée. Merci. Ok, merci Chite, okoki kozonga na yo kuna. Donc, malheureusement, Rachel Ponayo, ozwi match te, mais tokoki kobetela ye maboko. Merci.